Congo Gold TV, à la vitesse de la vie. Laisse-moi payer. On dit qu'il y a un bateau, il y a des bandes qui vont profiter de l'ango. Ils ont dit qu'il y a un papa. Au moins, ils ont dit qu'il y a des belles. À l'époque, nous avons dit que nous avons boîte dans le ce qui est une matinée, boîte dans le monde, nous avons cocaté. Nous avons fait des Vous me donner la fille, je laisse ici sans mon argent. Te lunga na no makamba fille, pour na kopesa mwana ngite na compte de bancaire. Ata na beli moto. Na pesa mwana. Te kopesa na makako yo la ta. Yo kana mwasi. Wana mwasi te. Wana bana te. Ngana kana kopesa mwana na ngai yo kama mwasi nayo. Madame, yo kokosa kana ngire. Mon père, fais ta volée! Ça va, petit, moi j'ai... Non. Ok, fais. Bon, petit, moi je suis pressé. Ok, fais. On va se voir, hein, petit. Fais, bon, mais ça t'est fait. Fais ta volée. Pour l'album. Mon petit, ça fait longtemps. Fais ta volée. Mon petit Liboulou. Fais la messe à caca. Yango toujours. Yango caca identité. Merci. Merci beaucoup. Merci, P. Ok, merci, P. Mon petit. Au revoir, P. Au revoir. Merci, P. Ok, merci. Merci. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que un jour, madame, qu'est-ce qu'il y a? Madame, patron. Qu'est-ce qu'il y a? Yo, nambango na yo. Madame, salaire. Madame, futa yo te. Ozoluba. Bongo ya pasi na pesi yo sala wewe. Quel problème? Oyo keko sombe na ngai poubelle. Poubelle. Madame, poubelle. CNC Congo Ndimbola Chanel CNC Action et détente. Abonnez-vous sur votre chaîne YouTube. oh là là, il y en a Congo Ndimbola Chanel. En tout cas, balobi vraiment mingi ya kolobe ça te ba mbote na bino nyonso vraiment place boza ba bi à l'unique chaîne en ligne. Congo Ndimbola Chanel. Congo Ndimbola Chanel. Du rire à gogo, hein? You laugh too much, hein? I ask everybody, I love, you can, you see, you like this channel. Asola sika. Bientôt bon mona bagatu na bino boko sepela, boko mona ba artiste na bino. Ma chaîne voiture électrique liée yo. Chouchumba. Voiture électrique. Voiture électrique. Papa courant. Et chauffé. Ambiance c'est comme artiste. Et là pour la Congo Ndimbola Chanel Boudui wapi. Action et détente. Vous êtes artiste na bino veut dire yo aline quoi la bisoulia. So bon mona vraiment ba beauté ya boé ba aspect ya boé. Ezaka kana Congo Ndimbola Chanel. Masolo net ma chaîne yango. Nika ma chaîne Congo Ndimbola Chanel. Bene bominga. Kubominga mabila oseka. Bota bilili na bino. Bota nenge bana mai. Tolobi lobiti. Ne bota musala. Abonnez-vous sur votre chaîne YouTube. Moko Michel Bayambo. L'homme qu'il fallait.
bamosali yo moko osisa moko biso tobandi nde lelo. Mon boss, mes respects. Michel Mbayabo. Hein? Ah, pourquoi pas la Mbayabo? Pourquoi pas la Bruno Mbayabo? Hein? Il y a un site où on a un théâtre classique. Bino tout ami qui les masalanga kaisala kalamantone. Les la li para pas la koto kwa katela to. Yango na boaki yo. Bienvenue à moi la bisou. Rendez-vous na Congo Ndimbola Chanel. Bo s'abonner, bo s'abonner, bo s'abonner, bo s'abonner. CNC Congo Ndimbola Chanel. CNC. Action et détente. Abonnez-vous sur votre chaîne YouTube. Ah ouais, c'est bien Roger ML empreinte digitale, l'aide des Salvatore sur le net. Hein? Veut dire que l'ISO mokonzi na net. Ya on a sengi bino bolandaka mingi Congo Gold TV. Congo Gold TV autrement dit Congo Wolo. Na français balobi Congo l'or. Donc c'est de l'or. Donc il faut bolanda Congo Gold TV. Et si ka information a bien ba news a bien ba marambutu a bien marambo bien donc biso tout landara wana. Donc avec Congo Gold TV, c'est pas pareil. Sur l'andi Congo Gold TV, j'étais bloqué. Tosolaka ramai matali mboka kasi boso na tokota la maso na biso na lingaki quand même kolimbola bino moi le kamuke bandeko na yoki moi ba reproche c'est pas na bino mais faut boyeba que Congo Gold Television tozali neutre hein tozala pour ça la analyse objective. Alors principe ya journalisme ezalaka que balobi, les faits sont sacrés, mais les commentaires sont libres. Ça veut dire le fait est anime. Tu peux donner un exemple, le Kambousalemi na Sri Lanka, Natangi est commis 260 personnes. Pour pouvoir les aller fait. Ce qu'on commentaire, nous n'avons pas commenté dans dengue na ye. Est-ce que ça malamu? Est-ce que pour la nini, par exemple, qui attaquer les chrétiens? Donc, bilo quoi là nous sommes dans le domaine ya commentaire. Alors, tant que ça la analyse, na yebi bande comme ça balobi ndeko po ni ozolo balikambala mukate. Je crois que le principe à journalisme c'est un principe actualité. Au moni biso tokoki ko inventer makambote. Nga penza personnellement nazomo na penza eloko ni la muka penza bazo sala penza de concrété pour ngai. Je sais que bazaki na congrès na en fait bakutana ba leader bakutana ki mois passé na Bruxelles. Bon, jusque là na monelo mo penza te ya sika. Ils avaient dit que bazo penser. Mukolo ba waya eloko sika bon. Ndeto olobela toyoki fayulu azotambola mais azotambola ezaka nini makamba vérité des urnes donc ezali comme déjà to suite toyoki et puis na principe ya journalisme ça rappelle problème ya importance ya makambo na kanisi que ndeti ngala va na Royaume-Uni ya wawa baloba penza mamba Jeremy Corbyn mingite mais balobela mingi makamba Theresa May parce que yé mutu azana importance yé mutu azosala makambo donc soto zolobela kamba président Fachi. Ce n'est pas parce que tu as une obédience ou bien quoi que ce soit, non. C'est parce que yende tozota lelaye, yem tozali à l'œuvre, hein, ne tozota là et puis malheureusement ou heureusement yem tozosa la actualité. Donc ce qui est actualité à semaine wana ezali yem toza la prévalence donc torolobela mingi makamnaye. Donc bozwango te qu'on dirait que toza na nini parti primo ou quoi que ce soit, non. Congo Gold Television, je crois que ligne éditoriale nango biso toza na centre. On est là pour lancer la analyse objective parce que toza pour sambo kana biso kende liboso tolingi suma baba partisana wana te bon moni makamba ba parti pris yango mutu ezoboma mboka na biso. Donc moi explication moi moke na ngaki na loba en tout cas bandeko bozwango na sens wana eza na sens wana. Alors lelo maso na biso lelo na ngaki na sola na ngai na partager moi likambo moke ezali kamba mboka na biso tolobaki tozoluka tokosa lolenge nini mboka na biso ekende liboso. Omoni biso ba congolais mingi so tozobeta masolo RDC eloko makasi. Toloko beta masolo c'est vrai tozala mboka mo munene. Tozala mboka moko munene. Sur ce plan là tokoloba eloko makasi et puis tozana ba ressources naturelles. Hein, ya mun et tozana ngotoko nier ngote. Mais au-delà de la ressource, au-delà de la superficie, il faut peut-être la dimension symbolique. Dimension symbolique, c'est un peuple.
bato yo basali ba science politique ou basali ba relation internationale babi puissance ya mboka ezara d'abord capacité, donc en français son le bango hein, pour ebima bien la capacité de faire, donc capacité de makoki à kosala loko, capacité, la capacité de faire, donc kosali sa bato loko basala kotinda bato basala loko, la capacité de refuser de faire, donc makoki à koboya kosala loko, et puis la capacité d'empêcher de faire, ça veut dire qu'on peut qui sa mutu à ça les locaux. Il y a un peu ça la puissance du pays. Alors, ça veut dire que dans mboka la biso le biso ba Congolais to mi poser question tant to mi lo bara RDC et loko makasi. Est-ce que dans mboka la biso ba biloko na na lobby, est-ce que tu as la capacité à sala? Tu as la capacité to sala été batu ba sala et loko biso to lingi to koki ko pekisa. Et loko esale matoto koki ko boya ko sale loko mituna yango yangwana parce que so to lobi to ke na terme penza ndenga puissance bande konanga, je ne pense pas que nous sommes un pays puissant parce que même kozala c'est vrai que tozala territoire mo munene mais kozala territoire munene wana so bozana maîtrise ya territoire wana te boko ko bi considérer te que bozala lokola un pays moko puissant total net na mboka na biso tozana ba manque ya ba infrastructure banzela ezate tokoko relier te Goma par exemple ti Kisangani nzela ezate ata na nzela ka ya mabele ezate. Est-ce que voilà to benga ngo tozana un pays mo puissant? So total même ba institution na biso eza faible à cause de quoi? À cause de la corruption, à cause de la contradiction ya makambo tozo sala. Ça veut dire que ba constitution la biso ndenge ezali wana eloko eza censé par exemple to peut ça net exemple que justice babi justice ezana pour dire le droit, mais est-ce que tout ça la droit? Quand on ne dit pas le droit, ça veut dire que bozana impuissance moko bo, il y a des gens batumsu baza au-dessus de la loi mboka wana ekoki kozala jamais puissant. Donc yango eloko na bana ikolobela on a la lobby que na mboka na biso tous on a besoin, il y a au-delà il y a banini comme on nini, au-delà il y a ba ressources naturelles, il faut tous en la dimension moko symbolique. Grandeur ya mboka ezara d'abord peuple, ezara d'abord peuple, eza bateau. Alors pour que mboka moko est comme puissant bande konanga likambo yo et sale ezo sala ngai pasi nazara so na tsali na tali lelo. Surtout par exemple dans le régime ya Kabila mbongo batialaki budget ou ezali alloué na éducation eza ce qui 2%. Alors pays oyo mboka o négligeaka éducation, mboka o négligeaka formation ya batu na bango, ça veut dire que mboka on n'est jamais compétitif. Alors mboka n'a jamais ego comme un pays puissant. Parce que batu so bazana boanya, batu so bazana mayele. Ne bango ba osala ke mboka bango comme munene. Ezate ko kozana mboka munene, mabele munene non. Mabele munene ko kozala 1 2 et ko kozana rôle moko soki bozo maîtriser mabele wana. Lelo na mokili lelo tozala mboka la mokili lelo le monde actuel les mboka mo concurrence eza makasi. Il faut batu baza na compétition, c'est-à-dire que tozala batu baza na niveau d'éducation moko pour yango mutu ko déterminer développement et puis eko déterminer ndenge ni bango bazo linga baza la puissant. Yango moni bamboka loko États-Unis par exemple ko mona que bango soko solo lina américain ayebi ke biso toza super puissance, biso toza wala poto konza mokili. Mais ça karaté que bazan la po ba konza mokili mais bazo kanisa pene ba ko konza mokili yango mona biso même toza na Europe wa technologie so ebimi na Amérique tam so zo 5 ans po biso na Europe tozwango siko to lo ba na Afrique tam so ça combien d'années 20 ans so 30 ans. Ça veut dire que bazana bayebi que biso toza na mission wana ya koza super puissant et pour que toza super puissant il faut toza bateau toza na mayele, il faut toza na technologie eza avancée, il faut toza na armée o eza avancée, il faut toza na administration o eza fonctionner très bien. Nde yango to loba que toza na mboka moko toza na puissance.
mais eza batu nde basala mboka et puis batu pe fo bazala na posa wana ya komimona ke balingi bazala batu omoni biso ba congolais c'est vrai toloba toza danger mais ba stratégie nini yango tozosala pour que tomimona ke toza puissant parce que omoni ba peuple oyoyo o bazala na ambition te ya komi kozala puissant ba koma na ba jouer ya ba peuple mususu ba peuple oyo bazali bazomi mona yo moni par exemple ba occidentaux ba yaka bazo dominer biso pour la nini parce que bazana besoin ba bazana désir ba mona ke baza puissant biso ba congolais tomi lo baka toza danger mais na munoko mais na kati na biso to kanisaka te ndenge ni tonu toza puissant na ebité est-ce que ça par exemple pour biso pe ba congolais to tshaka mamba ki bonzambe mingi ke non soko kanisi ke naza puissant za lisumu non. C'est pas ça. Il faut monter dans la notion de la grandeur. Na pese exemple, au moins la mboka lokola américain, soko solo lina américain. Ba américain de bazawana soko ken États-Unis. Batangaka histoire. Ya Europe te. Ba ebi géographie to kozo américain otielié carte à mon kilo l'accès le ban à l'accès sika d'IRC zali donc la République démocratique du Congo. Akoye bangote. Natala ka on a vers na ni na mondial à 90 tant ba beta mondial bazo tuna bango nini World Cup coupe du monde de l'axi nini bamso baza compétition à bateau ça veut dire que baza na vision et bango mo ba mimo la ke ba na grandeur que ba na besoin à bateau sous-souté baza na poso e ba bateau bazo se concentrer sur bango ba mo la ke biso ne toza photo dominer makamo yango zo mo na culture na bango zoza pays o eza na notion à grandeur eza bato basa à grandeur. To peut s'en être exemple. Le long à Nathalie, tozwa mboka lokola Rwanda. Na yeb que so tolobi mama Rwanda pe sa batumute akanda. Mais faut toloba makambo eza vérité, on parle de factuel. On moni Rwanda lelo. Kagame, c'est un bon leader pour le peuple né. A la vision mo azo pe sa bon grandeur. On moni Rwanda, azo linga par exemple a jouer rôle moko na région à Grand Lac. To tchaka na région na biso na Grand Lac wana, ogomona tala lelo. Avion Ezo uta Rwanda, mutauti Kiga, auti Goma, à Kinshasa a foutu $190, donc $190. Mais Congo Airways, ezo foutu sa mutu $340. Si ko bateau, bako affluer vers wana, plus ozo zwa bateau, plus clientèle na yo. Ezo ko augmenter, plus oza kwa nini économie na ope eza ko augmenter, ozo créer pe bon emploi parce que so bat bazoya ebele na kata société wana ata prix en eza mokie mais so ki quantité a bato eza ebele et ko sala ke boko sala ba bénéfice wana ko sala ke bo répartir bo créer sous bon emploi bo créer babilo mususu. C'est ça qui fait la grandeur d'une nation. Ozomona mais biso ba congolais so to lobi makamba boye to lingi que non, tozo mona on dirait que non, ezali kamama mais non. Toza na besoin biso ba congolais, toza la batu ya sika. So to lingi to koma yango nazo lo bake la grandeur d'une nation c'est d'abord un peuple. Ezana nu batu. Eza batu. Ça veut dire que toza na batu oyoyo, so bazo ko diriger ba institution. Baza la batu moko bazoye ba que non ba repé sa valeur na territoire na biso biso mo pe ba congolais te ba repé sa valeur na mboka na biso tango yo moko zolo ba ke mboka wala toteka mboka wala kutu ezala tina te mboka wana na bosani na ngango on ne valorise pas notre propre territoire et oza mabe c'est les hommes qui valorisent ba on de ba repé sa valeur na mboka na bango. Soki biso mo tozo luka ko se former te, tozo que se former, éducation parce que il faut mutu ozala éduquer. Awa tolo bakate fu mutake ne ba akene ba université asala ba makamba belé. Delo na mboka na biso, toza na sentiment moko ya anti-intellectualisme. Congolais a eu place à éducation a tiango na se. Tuna mwana congolais oyo ya lelo, ba rôle modèle na kati ya société na biso eza nini? Na kati ya société mutu nyonso te akoza musicien. Na kati ya société mutu nyonso te faza comédien. Na kati ya société mutu nyonso te faza footballeur. Pour que équilibre za na kati ya société, toza la besoin ba comédien, mais aussi toza la besoin ba avocat. Toza la besoin ba juriste. Ba onde ba osala loi.
na kati ya société toza na besoin ba musicien pour ba divertir biso mais toza pe na besoin ya ba enseignant pour que ba fungola mayele ya bomoto pour via mutu ezaka kate ko bina ko lia ko sakana ezape mutu ayeba ndenge ne sika na vana obongisa makam mais so tosali na kati ya rôle na biso lelo éducation tozo zongo likamba pamba en tout cas surtout les 20 dernières années oyoyo surtout ya Kabili to bafoué penza éducation to valoriser mingi culture ya chance et loko pamba oyo que mutu tozo mona sous valeur ya éducation te parce que mutu nyonso akoki ko rester naza contre te mobilité sociale po biso ba congolais tozo toujours même hors contexte mais mutu ezalara quand même mutu nyonso te akokoma quand même juge pour comme un juge il faut tangela en classe mutu nyonso te akoma médecin pour okoma médecin il faut tangela en classe mutu nyonso te akoma mécanicien même ata na kishasa na mona o faut que data même na atelier ata okeneli on a istate mais faut que na atelier maître wana la kisoke omoni clé oyoyo clé anglaise eza boye clé 6 soki eza boye omoni soko fungoli moteur nini embrayage ezali awa disque de frein ezali soki disque d'embrayage biloko wana tout faut za quand même na notion nango ngade tinga la yebi mécanique te so na fungoli na oyebelo omote to négliger formation na biso. Namboka poto za namboka moko puissant. On a besoin d'encadrer les troupes. Botala nanu ba soldats congolais, les policiers congolais, baza encadrer te. Grand nyo sonini nazolo baba 20 dernières années oyoyo. Ya Kabili. Oyo mutu kaka il suffit ka ayebi ko tirer nini Kalachnikov à côté na kati armée. Il suffit que mutu asali mobulu lobi non. On a besoin d'encadrer nos troupes. Ba troupe na mboka oyoyo to vanda ba mboka ndeti ya ba poto wawa. Policier azana éthique. Azana code moko a respectaka. Ayebi ke soka yeko kanganga ako brutaliser ngaite. A obeta la porte nanga bi vous êtes madame Boye. OK. Ba expliquer yo tala voici. Est-ce qu'on peut suivre biso? Donc ba recourir na force na wana vraiment na cas ultime hein. Donc soit ba moni que non mutu peut-être aza ko menacer bango. Soldat nga kutunde na vanda kana mona ka rarement ba militaire britannique par exemple parce qu'on la vendre na Grande-Bretagne mais bazana éthique azana sens ya patriotisme ayebi kende na za boye na kokende ko kufa pona mboka na ngai akoki jamais kokenda teka arme na ye et pas munguna akoki jamais akende ko vendre nini plan ya guerre ou bien ba stratégie na bango pas baninga mais tout cela est un encadrement ça veut dire que il faut qu'on former batu penza ba policier na biso ba soldat na biso na éthique wana encadrement la peso senga ke nini ba futa pe bango bien soki mutu ba futie bien pour mutu ko za la même aza formé akoza la aza formé mais soki pe ba futie bien te ça veut dire que ba avantage et eza du nango il faut ezala biso mo ba congolais na zolo ba tolo ba ke toza danger mais danger ngo ba stratégie ni toza la nango hein parce que soko potoza même na désir au koma bato minene to lingi ke mboka na biso koma mboka mo munene toza pe na besoin ya ba stratégie poto koma ke mboka na biso e koma mboka ya munene alors parce que stratégie mutoza nécessaire pour mutu aiba ko développer puissance il faut biso mo ba congolais stratégie ngo ezara nini il faut biso mo ba congolais toza na sens ya analyse biso ba congolais to perdre sens ya analyse soki mutu alobi eloko boye toza ou bien soit toza na nini moko boye perception moko boye sélective ça veut dire que na zui oloko na sepeli on a sepeli na ote na zui na tiki ya pembeni so mutu zo sala analyse ya boye o kende déjà o kende liboso te et ko créer ba conflit et ba conflit na plus se s'entasser et comme nini et comme escalader et ça li que moyen et pour comme na kata spirale mo bobi maté faut toza vraiment na sens et analyse ya situation oyo toza na actuel tomi tuna pona ni to sali ke mboka na biso et koma ndenge to komi lelo tozali ndenge toza nous sommes la risée biso mo tomi mona ke toza eloko makasi mais comment les gens nous perçoivent parce que problème à vie ezali eza yo moko kokomi kanisa ke ozali oza boye mais batu bazo kanisa ndenge ni pona yo et puis biso ba congolais toyebaka quand même
tous à la rappel quand même na to ba ko réfléchir que eloko nini toza na siko yoyo et puis eloko nini ko yela biso lobby ba stratégie wala nde mutu ko sala ke to ko koba to yeba ke ndo to koma puissance moko makasi et puis faut peut toza na ba moyen toza na ba moyen ya on a zolo bati to bo comme une nation forte bo comme un peuple mo makasi ndenge ni so boza na ba moyen te parmi ba moyen wezani il faut bat boza l'éduquer so boza éduquer so bo tangi so boza na éducation même morale civique balaki sur par exemple sens ya patrie oyebi ke mboka na mabele na nga ezali eloko nga na ko bundela ngo ti na suka pour ma éducation dans une éducation autant à ma classe il y a autant à ma chimie même tous à la paix tous à la éduquer civiquement toi y est que si tous à la sens à civisme au yebi que non il faut na fouta pako yope mukonzi au yebi que sur au commerce là aux aposales la bateau même bateau bazoni ngaba comme la politique bazala na sens qui soit éduqué. Parce que c'est normal, par exemple, lelo total yango ba mambele kanya wawa bo voter ba député provinciaux ba ba kekuna ba sali ba buzo ba la ba ils votent des gens au bazali représentation ya nité c'est parce que ces gens-là ne sont pas éduqués à partir de ba parti politique na faut batu bazala éduquer na militantisme. Donc c'est un peu par rapport yawana. Alors tant que ça l'analyse lelo pourquoi biso ba congolais par exemple to perdre qui bon moto moni batuminga comme le battant aux aka bazaïrois nous étions respectés quand nous étions le zaïrois mboka la biso tozaki quand même une grande nation wala batu bazolo bango to tiango na ndenga kimu eza wate nazo sala soki nazo côté la système ou quoi que ce soit tozoloba ngala botam na époque Zaïre je sais ce que c'est les Zaïre étaient to lo basiko na par rapport à ndenga perception na zaki nous étions des gens puissants. On était des gens respectés. Pour oser la puissance, mouton soba respecté yo. Pour mouton respecté yo. Il faut ça na moi l'euro morobo pour ba respecter yo. Nous connaissons le monde comment il fonctionne ka. Ce qu'on biso ba congolais on a zolo baké. Pour mboka la biso comme puissance en biso batu. Ils en biso batu. Au moins une différence c'est ça la biso batu na banyamezani biso za la conscience. Conscience mutozo sala kozo yeba kozani nyama yeba te kazali. Nzeta yebite ka existera mais biso to yebaka. Mais conscience paix et daramoto azana moi et pesa et moi et loko oyo po akokaka quand même ko juger et loko ya salaki et loko o ya vivaki pour ne pas que à reproduire ba même erreur. Yon mona tozo za na sens et analyse te. Soko tozo sala analyse objectivement toko yebake et loko ni biso to salaki et loko nini o biso to vivre pour ne pas tout ça là. Par exemple, Namboka la biso, tout ça batu moko, biso ba congolais d'une manière générale, tout ça la respect et engagement. On tout ça a respect et engagement. Batu tout eza ba politicien. Au bon la politicien, ye wala lobby, je m'engage à respecter la loi et la constitution totale qui a wakabila. Yo mo lobby za garant ya nation ya nini ya constitution, mais violer constitution hein. So ba tchake chokite alinga ki azala kaka respect engagement baromo ba vandi wa oh toyoka li toro kende toro sala mambo opposition ba kei kuna ale oh kuna akeibo manque engagement congolais azaboy congolais akopé sa promesse aza ko engager ngote et quand quelqu'un azana sens à respect et engagement té mutaboye ba ko considérer été. Et mutaboye aza na capacité te ya ko sala loko. Aza pe na capacité te ya ko salisa batu ba sala loko. Aza pe na capacité te ya ko empêcher batu ba sala loko. Yo mutu yo osara na nini na notion engagement te. Ndenge nini yo oyebisa mutu ke non na boye loko ano sala parce que o respecta ke lo te ba otuna yo moko. Est-ce que yo moko o mi engagaki? La grandeur c'est ça aussi. Ba yeba oyeba ko respecter. Mutu bazui batio na musala. On s'attend à ce que o sala musala comme il faut. Mais yo pe chef, o bazui batio o chepe mutu na musala. O respecte pe contrat. Lobi nazaki o tal émission moko nazaki scandalisé. Je ndeko moko boye bon fait na ligne te pose à la diffamation alongwe soki azaki o sala pas na chaîne moko à télévision. Azako expliquer to sali 7 ans
ndenge toyokanaki mokonzi na biso comme le babo serré ceinture. Comment est-ce que yo engagé moto et puis après ozoko respecter mon engagement? Les hommes, il faut tous abattre, tous changer. Comment est-ce que biso mo tous retraiter bateau bazana sena biso? Na sens kaka engagement, comment tous traiter bateau? Nathalie sur chaîne moso sur télévision, ozoko employé bateau la muki na tongo lelo yo longoli mutumsala. Lobio yo sali boye, to mona angwe pa bakonzi. Ya avandi azolia na ye, avandi na restaurant azolia. Mais garde ne avandi na kati ya voiture. So on moni ka kokota peut-être na restaurant na yo ya cher te ya ba gastronomie wana te. Mais pourquoi ko opesi atambonga ki natana malewa liate? Par exemple, comment tu peux traiter muto azoza garde na yo moko oza na ba salaire à ba 13 000 15 000 dollars, mozo ko quand même pas ko futa mutu 100 dollars. Ozo finga mutu musala na yo. Et comment est-ce que Batouana ba ozana sens sa production? Comment est-ce que Batouana ba ko accompagner bino na vision na bino, ba ko s'engager ba aider bino? Ba ko accompagner bino na vision na bino. Capacité. Biso to longwe na kati ya makambu wana. Biso ba Congolais mutu azo sala makambu. Tozaka na posa kaka, to lingi kaka, to zwaka. Mais tozane loko opesa te. To lingi opesa te. On ne veut pas donner le meilleur de nous-mêmes. Ça veut dire to moni mboka. Les gens bazana capacité, mais comment est-ce que basali usage à capacité wana? On voit des éminents professeurs, juristes. Bazui penza balingi ba changer constitution pour la base s'appelle ça Kabila. Total on a régime au Yutukolika. Ça veut dire qu'on a la capacité, mais capacité on comment est-ce qu'on a nini, en application. Tozo mona lelo par exemple na FCC. Nyon so bazo sala, makasi nyon so bazo lukaba sa capacité na wezani bon lukaba beb sa musala Félix. Pour que na 2023 baza un argument bazongi sa Kabila. Donc capacité wana bozo lukaka bo détruire mboka sikoto koma puissant ndeni. Vous avez cette capacité à resala bien, mais bozo zwa bien, bozo sala bozo zwa mayelo boza na ou bozo sala on a likamba mabe. On a des gens Nakatia mboka na biso to changer quand même ba personnalité au roman na moto personnalité ezali na français pas to ba yebi français personnalité ezali ensemble il y a ba comportement o ezali ko constituer individualité ya moto moko ça veut dire personnalité ezali lo moko ezali lo moko évoluaka caractère mutabota na caractère mais personnalité eza ensemble à caractère na ba makambo mususu. Quels sont nos rôles modèles dans la société na biso? Quels sont nos rôles modèles? Tout à l'heure na kokoloba. Nos jeunes gens aujourd'hui. Tozo négliger par exemple l'étude. Rôle modèle na biso ezani. Regardez la plupart des gens. Ils font quoi? Quel genre de vie ba menaka? Namboka mobimba, on a des gens dans ces gens qui sont malhonnêtes, ne yangwana eza bakamo tozo sepelisa. Tozo valoriser te tozo na sens te ya koyeba ko sanctionner positivement bato bazo sala bien. So koza honnête na mboka na biso na Congo eza lokola ndeti ozali on dirait na yebite ba obenga o yuma. Quand tu es injuste, quand tu prends l'argent à batozio yibiango na zaneti PDG na société mo na sali 30 mois na futa batute mais na keli bana na okabela bat ba $100 mère mo pao. Quand est-ce qu'on va devenir une grande nation? Quand est-ce qu'on va devenir une grande nation? Pour que Mboka est à la grande nation. Quand les gens bazo foutent à bango bien, mouta ozana conscience à osala musala na très bien. A osala musala na sur le bine que yaka na 7h aboya ko musala na 7h. Sora yebi que transport n'est pas garanti, loyer na est garanti, bana ne ba aucun de classe, hôpital na ye et que na akoki ba foutre salaire que biloko akolia ezate. Na lobite ke ekokoma paradis. C'est vrai que mouna mutazali. Mais au moins total net na bamboka net na ba pays occidentaux. Corruption ezalaka partout. Mais sur hôtel ezana c'est pourquoi. Au moins na mutu so azo sa net par exemple na service et accueil.
oko jamais kokeno pesa 50 francs et ne dit 50 euros pour arrosser musane correctement. Tant que monsieur, comment allez-vous? What can I do for you? Do you want me to help you? Azo sala musale donc na conscience. Parce que ayebi ki osala musala, soko ningi, oh, how can I help you? Atunio, okay, correct, amemi on a place pour ayebi ki bazo fute musala ne osala musala ne correct. Tant yo lingo pesa e loko akoboya. Et arosala musala na e, arosala musala correctement, akopsala le maximum akomi pesa, donc le maximum na ye et yango mboka e okende liboso. Alors biso ba congolais tomi kanisa malamu, tomi loba, est-ce que mboka la biso tozalaka na culture a chance loko pamba. Oyo ke mutu awuti na ye toyebi te soki asali nini, bozwi botie ka na kati, akomi na ye soki ndenge nini. Tozalaka na culture oyo te ni na okotanga eza eloko mota malonga. Mboka batu nyonso bazalaka ba musicien te. C'est vrai batu nyonso ba oloba, actualité na moni acteur moko akomi président na mboka nini. Nazo na se souvenir nango bien te mais en de pays européens ba vota qui est lobby. Mais soko tali CV à mutuana, c'est quelqu'un qui a étudié. Hein? Na lobi te ke koza comédien za musala ya mabe. Soko le ngoza comédien, tangela musala no aki comédie ou apprendre RDC et le roi makasi. En tout cas bandeko, moi le solo alelo na ngai na solo na bino izalaki yangwana. Ezaka pona okabola mayele na onde tokuta na bino na mbala sima boza na kimia bipa nyonso bozali. Merci. Congo Gold TV, à la vitesse de la vie.